Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est Sanga. Et si elle ne parle pas, non, tout le monde. Chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Les gens qui ont perdu leur papa. Très cher internet, juste à ce moment, quand nous avons été pasteur Marcelo, alors restez toujours connecté et scotché sur EHP Media. Tout ça, on a copié sa bien information sur le lien cani annonce stoppé programme matin en ligne et kokendela. Merci beaucoup. Shalom. Shalom Nawandeko Balanzi, instant devant le trône. Émission Ezalaka toujours présentée dans votre humble servante dédiée, la sœur Pris Kambouzi. Tomona ni diso na mokola lelo, na pesi binombo te makasi, parce que Yesu azama lamu. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe wana azoko bana ko battre la biso. Yango il faut to pesa na tout le tombeau te mais dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe atindinga na mokola lelo na kabola. Liloba naye na monde entier et temo tozolo bela na mokola lelo l'impact de la prière. L'impact de la prière. Puis faut y aller au sambo. L'impact de la prière. L'impact de la prière. J'aime trop parler de la prière parce que prière y a un des ala soubassement na biso bana nzambe. Yangonde eza force na biso bana na nzambe. Na lobaka tango nyonso na koki jamais koleka na te assure la bénédiction parce que bénédiction ezalaka esclave ya muto azotambola na obanga nzambe. Tango ozotambola na obanga nzambe, laisse-moi te dire, tu es condamné de vivre la bénédiction de l'Éternel. À moins que tambola na kobanga nzambe na bosolo te. Mais soko ozotambola na kobanga nzambe na bosolo, bien-aimé dans le Seigneur, oza condamné ya ko vivre bénédiction na nzambe. L'impact de la prière. Nini o lo sambo e koki ko sala. Nini o lo sambo e koki ko impacter. Bien-aimé dans le Seigneur. Na lingi na mekana nous ko expliquer bana na nzambe pour na meilleure compréhension. Bien-aimé dans le Seigneur. Ma commune nzambe zoloba. Le roi Assuérus tango avanti na bokondi na ye parce que totangi roi Assuérus. Là, nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 1er, na sali par rétrospectif pour une meilleure compréhension. Roi Assuérus, azalaki na mobali na ye, azalaki na mwasi na ye, na kombo ya Vashi. Alors Vashi, ezalaki na moment moko roi bandaki ko sala fête, asalaki festin, ezalaki ya 3 jours fête wana. Na ngambu azalaki na fête na ye kota mibali, Vashi pe na côté na ye, azalaki na fête na ye. Tango komi na 3e jour, roi azalaki couronne na ye, alati bilamba na ye ya bokonzi. Alinga présenter batu moi sinaye la kisaki to kwa moi sinaye na miso ya bato et cela ne veut pas dire qu'azalaki kana moi si moko Vashi non roi avait plusieurs femmes mais Vashi azalaki lokola moi si ya liboso ndalinga kala kisaki to kona ye pa ya bato et Vashi ba ye ko ebisa ye roi zobenga yo bisika vandaki à s'emporter n'orgueil na lolendo bokendo yebisa na koyate et tango roi yo kaki yango pe komaki na batoi ya bato bazalaka zinga ya roi balobeza na loi moko ezalaka ete soki mwasi a désobéir na ordre ya mobali na ye il faut longwa reine pe Vashi ayaki kolongwa reine. Na 3e jour, roi loko ezalaki décision azwaki, ezalaki déjà loi na mboka. Azalaki obligé à kosala yango ke Vashi a longwa reine bien-aimé dans le Seigneur. Et alors, na 3e jour, roi yeko raisonner moi sinaye. Après fête tango yeko leka s'il vous plaît, ayeko raisonner moi sinaye, ba yeko se décider ba lukela une fille qui toko vierge a remplacer Vashi. Nde ba yeki kozolaye Esther. Et Esther
azalaki juif. Bien-aimé, azalaki na noko na ye na kombo Mardoché, noko wa bokola qui est bien-aimé dans le Seigneur. Malgré na mboka wana bazalaki lokola bapaya. Et le moto azalaki na général na mboka wana na man. Aye ko voter loi po bandaki ko linga Mardoché te parce que Mardoché bandaki ko gumba mela biloko na yete. Soka zoleka Mardoché ndo gumba mela yete parce que Mardoché gumba mela kanzambe semoko Jésus-Christ de Nazareth. Mardoché ekoloba il faut na bimisa loi moko baboma ba juif. Tango kenango e pa roi ebise pouvoir et pesa melio même peuple ba pesa melio sala oyo moni. Mardoché ekoyoka nouvelle wana zangi kimia. Akie pa nièce na ye Esther atindeli maloba Esther ayeko panza loi wana maloba wana epa ba juif nyonso. Mardoché tindi su maloba bazongisela ye kokanisa te lokolo komi reine ndeso ba boma ba juif bakotika yo poza juif kokufa ndesika mama na likambo na biso ezali l'impact de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, au fond li livre na yo isike Bible na yo bisike zwami yo Tozotanga elongo Esther chapitre 4 le verset 13. Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assises et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen, amen. Même na tango ya Esther, ezalaki na loi moko, ata koza mwasi ya mokonzi, soki mokolono ya kokutana na roi ekoki te, ekoki ko se présenter liboso ya roi bakoboma yo. Bien-aimé, tango Mardoché ke koyebisa Esther, kokanisa te ke lokolo komi reine, ndeso balobi baboma ba juif bakotika yo po kokufa. Esther aye kozwa conscience alobi kende kosangisa ba juif nyonso ba jeûner ponanga 3 jours ba liate na moi ni na butu nga pe na ngambo nanga na ko jeûner. L'impact de la prière. Bien-aimé, tala olo sambo ekoki ko sala yo muto néglige ka vie de prière na ba problème o dérange ka yo na makambo ezo simba te ozo préférer expliquer na yo mokili moto akoki ko expliquer moto mosusu a expliquer mosusu menzamba lola soko expliquer ye ako expliquer moto mosusu te. Bien-aimé dans le Seigneur, nini eko salema na 3e jour na lingi totangelongo na bino bana nzambe. Esther chapitre 4, Esther chapitre 5, le verset 1er. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit: si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin et que je lui ai préparé. Amen. L'impact de la prière. Bien-aimé, ne néglige pas la vie de prière. Bien-aimé, sokola lo sambo. Bien-aimé, lataka lo sambo. Melaka lo sambo.
bakola losambo. La Bible dit tout celui qui est capable de prier est capable de tout. C'est-à-dire nanzela losambo exception ezalakate, limite ezalakate, barrière ezalakate, même si kabatiaki loi ekweyaka à cause ya losambo. Makomi na Nzambe zoloba na troisième jour, là nous sommes en Esther chapitre 5 le verset 1er. Esther a ko se présenter liboso ya roi. Loi non ezalaka que ce que ça jour na yote ya kokutana na roi et koye kokutana na roi okokufa. Mais Esther alobaki déjà bien avant, jeûner avec moi pendant 3 jours, ni jour ni nuit mutualia. S'il faut périr, je périrai. Donc, à Tsévina et Angers, Azalaki n'a confiance qu'à cause de la prière, à cause de l'oiseau Luka. Pourquoi Koko Sambelate? Pourquoi Koko Luka Nzambete? Yo bate la ba genou na opona ba jipa mikuse. Ozobo sana ke vi ozobi ka yango te Nzamba loba pona yo. Ozobo sana kozana ba problème. Ozo senga Nzamba intervenir. Bien aimé, otaka beauté na yo liboso, otaka nzoto kitoko Nzamba peso liboso, tandis que zana basi, bata prière ne moboko na bango, prière ne vi na bango, baibisa Nzambe biso tozaka na yo Yesu. Bien aimé dans le Seigneur, je ne pense pas que parmi basi nyonso roi zalaki na bango, ka Esther nazaki kitoko makasi non. La Bible nous dit vers le 3e jour, Esther lati bilamba na ya kibokonzi, wana silisi 3e jour na ye, y a jeûne et prière. Akeko se présenter liboso à roi. L'impact de la prière, non, j'aime Jésus. Tala olo sambo koki ko sala. Bible zoloba wa moni Esther na musika. Moi so azalaka na ye tango nyoso. Moi so balalaka na ye de fois na mbetu. Moi si na ya bala, ayebi pa mesana na ye. Mais amoni Esther ya sika koleka ndenga monaka ye. Attendre sceptre royal. Azoebi Esther, eloko nini ma reine Esther? Ato senginga bokonzi na ngana kabola katikati na peso na pesa yo. Je me demande, amonaki Esther ndenge nini? Amonaki Esther te, mamonaki Yesu. Tika na yebiso. Bien-aimé, tika na yebisayo. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, soko matisi dans alosambo, bisiko bandoniata, okoma liboso. Même si bato bayaki liboso, yo kutaki bango. À cause ya losambo, babando ponaka yo, ozala mutu, kasi mokila te. Esther, liboso ya roi, Asuerus, mobali na ye, moto bazalaka na ye, moto bamesana na ye, mama ya bana na ye, amonie moto asika, tala olo sambo koki ko sala. Tala olo sambo koki ko engendre. Bien aimé dans le Seigneur, Esther abimi asika liboso mobali na ye. Ma reine Esther, sengangata, bozwinanga katikati, nakopeso. My God, l'impact de la prière. L'impact de la prière. Ozo négliger le koko salo mutulobi. Et le koko la tissu lamba yankembo. Et le koko bimisa yo na miso abato. Et le koko changer identité na yo. Et le koko peso valeur na miso abato. Nde le koko yo zo négliger. Yo préféra na yo make-up nyonso. O préféra ba boîte de nuit. Et kiri ki songi. O préféra ko passer ba temps na yo inutile. O préféra ko passer journée na Facebook, na TikTok. Bien aimé dans le Seigneur. Umoni momo kangama na sombre pour na TikTok. Comme isango siko moma lo sambo. Omona ni nzamba osala. Omona ni nzamba osala. L'impact de la prière. Bible zolo banabiso. Roi ebisi Esther. Singangata katikati ya bomengona ya bozwinanga ya royauté no pia yo. Roi mona ki Esther ngo ndenge nini? Lo sambo. Lo sambo nde rendez-vous à balongi et lobi nango mama leur mbongo. Bien aimé dans le Seigneur, Omi beko zomi opesa kina Moïse Ezalaki likolo ya ngomba Moïse arona ure bilombe ya kondima Balonga libota Malek likolo ya Yahweh yolongi sangu ya makasi kuna na ngomba Carmel Yokweisa ba profeta bala likolo ya ngomba Kisi abayenge bene soloka ya basantu pelo sambo ezalaka
Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ton chambre, ferme les portes et prie ton Dieu qui est dans le secret et ton Père te les rendra. Ngomba, ezako lukanzambe dans le secret. Et bah porte au Bible ezolo ba prie ton Dieu qui est dans le secret. Ferme toutes les portes. Et l'inko ba kobi mana ba distraction. Kobi mana makambo ba to ba zolo ba na yo. Na ba pensée négative. Na ba kanda na mitema. Parce que ton mutolingo lukanzambe. Kota na mozindo. Bosa na nyonso ya mokili. Mi pesa lukanzambe. Penzamba ko pesa ozo luka. Lo sambo e futaka. Bien aimé dans le Seigneur. Lo sambo. La prière paye. La prière change l'identité. La prière change l'image. La prière change les témoignages. La prière ôte la Bible d'opprobre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de tout. Lukanzambe na lo sambo. Yoka sikwe lo kester azo ebisa roi. Mon roi, si ta reine trouve grâce à tes yeux, na lingi lelo. Amana ya kolia na biso, amana muto asala qui était ba voter loi ya ko périr ba juif. Eh bien aimé dans le Seigneur, yona ndaku ata mobali ne pas kabelo mbongo faut que simba kisi. Ozo comprendre te que mobali wa bala yo na mbongo wana, okoki ko kanga na nzela lo sambo. Omoni comportement no malamu, baki sa prière. Nzamba changer makambu na ndaku na yo. Libala no simba te poko ka ko luka nzambe te. Nana ebiso koze komba. Ba obundi s'oppose incapable. Ya luka nzambe. So koti na mozindo, nzamba o revelo bato ba obundi sayo. Nzambe pa lingo revelo te, po ebiso ka revelo o ke swana. Or nzambe a révélé biso banguna na biso pour que tous alla libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais nzamba abo ya kola kisa o vérité, po ebe o kendo swana na banguna na yo. Ozo bosana ke bitumba molimo eza molimo. Développer force ya lo sambo. Le sambo change à caractère ya mutu. Nga mutu note j'avais un mauvais comportement. J'étais orgueilleuse quand je grandissais. Mais à cause de la force de Jésus, quand Jésus est entré dans ma vie, l'Éternel m'a brisé. Nzamba utilisa biloko nyonso akosa la po bukanga. Luka nzambe na lo sambo. Omoni lo sambo. E kosa la ete mobali no linga ko linga libanda wana. Akoma fidèle. Akoma zonga ndako avant obende na lo sambo na kisite mena lo sambo na kisite mena prière oibisi nzambe il est écrit yango na zoibisa mwana nzambe faut zalaka toujours na Bible. Il est écrit l'homme quittera, s'attachera et les deux deviendront une seule chair qui trouble mon foyer. Nana koti na libala nanga. Oloba ki l'homme quittera, s'attachera et le deux. Si ko troisième personne wana zanan. Dieu, si elle est trouble, qui trouble, les troubles, qui nous trouble. Menanzela lo sambo. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu capable de tout. Dieu te bénisse. Lilo banzambe amukola lilo yango wana. Je suis qu'un instrument de Jésus. Onzambe azotindanga na nzela na yo po na partager liloba ona yo obika yo mwana na nzambe gumba mutu na obisike zwami yo Éternel Dieu tout puissant na ebiete liloba na yo bimaka pamba te son ke sala misala na pamboli moto nyonso akoyoka liloba opa kotango ya misala o yazo tungisa spirituellement. On va se combattre vie de prière na pour ta vivre stabilité te na déclarer on donne que ce qu'on a. L'Éternel dit o apesa nga makasi okata babutu nanga kobuka mabolongo kobele la kombo na Yesu na zui force pe chaleur ezakati nanga na transmettre yango et pas un motonio soit landinga o ya yokinga pe se décider à lukayo. Seigneur, pesa e force à bifle. Olobi na moto azanga senga na nzambe na kopesa force à bifle. Tika ite moto azanga ki makasi ya lo sambo. Wa yoki liloba mokola lelo, nzambe renouveler force na ye, pe pesa e stabilité spirituelle, pe crainte na yo Seigneur. Na bondeli bona qualité ya moumbu na yo, lokola mokonzi pe mobikisi, na biso azali Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, Nzambalo la Pambola.